balandi ya chaîne na biso Océan du Congo, bandeko ya émission na biso l'église et ses réalités, mbote o mabota mabino. Tika nzambe apambola mapoaza nzambe solo, nzambe azwa lokumu poaza papa. Mbote mingi na famille na biso, famille di Kiese. Merci mingi na bandeko nyonso bayaki kolelisa biso to pamboli bino. Foska di Kiese na mwasi na ye Mama Solange na kati na France, nene na mbali na ye na Belgique, Anna na mbali na ye Kato na mbali na ye na Canada, awa na inana ya mwasi na bana nyonso mbote bele. Papa Osé, Mama Chantal Ayao, ABC1, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bongo le presse Montseki na mwasi na ye José Paluku, pambote bele yanga ileki ya motema era bisiko zali yango wana. Nzambe azanga te kopambola kopesa bino lisu makasi bana ya Institut de Madimba, bana nyonso ya Sonabata Sonapari, bana fondement Sonapari. Nzambe apambola biso mingi, vraiment nzambe apambola Congo Central mo bimba. Lelo to ye liboso na bino Rita Mawete abarita famille Diki Mobimba, Sylvie Tumba, koloba lisolo o ezo sala pasi makasi na motema na kati na église. Où en sommes-nous avec dossier ya RSC? Dernièrement, touti kota la procès ya révérend Sonny Kafuta na révérend Moïse Chibundu na révérend Mapasa Baolimo ndeko mususu. Bien aimé, papa aux États on a nous temps à réfléchir. Makambo e salami eza malamu to eza mabe. Bandeko balanda kangai bo mekana nous répondre. Révérend Sonny afundi bandeko nae. Ba magistrat ba sambisi banganga nzambe. Oui, ba magistrat bazana service encore, c'est ce que la Bible nous dit. Mais est-ce que le niveau ba komeli wana eza malamu to eza mabe? Na niveau o ba komeli. Maître Désiré Gala, est-ce que ça malamu? Maître Johnny Kokabeya, est-ce que ça madame? Je m'excuse. Bakeko funda na kasavu bwana basambi et batu baye belé bako finga na bako soa na ba discussion. Est-ce que c'est normal? N'habite ngape qu'on a yebi Bible mobimba te parce que nous connaissons qu'en partie, nous prophétisons qu'en partie. Mais est-ce que quelque part, apôtre Pierre, quelqu'un qui fonde apôtre Paul, to Jean, to nana qui fonde ye, et pas magistrat, ba sambisa bango pour na likambu moko. Na habité. Pour nous luka ngo pe na Bible na mutu na ngana maele ndenge ni na yeba. Est-ce que parce que biso photo luka to luka penza d'information na source to yeba. Est-ce que ba kende ko funda na mukolo moko na Bible?
kendenge Paul na Pierre ezali ke oyo aza ba gentil oyo aza ya ba juif est-ce que bakende kofundana et pas ba magistrat pour basambisa bango bela bazowela nini? Mais pourquoi ils ont ça la mandengwa? Ceux qui bakende kofundana bafundana kapona nini? Et pourquoi l'intérêt na biso ya lelo est comme égoïste? Qui commet cette honte? C'est une honte dans l'église de Dieu. C'est vraiment une honte dans l'église de Dieu. Des grands messieurs qui roulent carrosse. Nzamba pesi bango batu bazo diriger. Mais ils se sont mis devant les païens pour bakendo samba. N'habitez ceux qui l'ont croisé d'accord dans makambo que les hommes de Dieu puissent se mettre devant les païens pour bakendo samba. Soni bazo samba na mapasa ba olimo ba weli nini? On va fouiller les informations pour vous. Torobeng la bino lokwa torobeng la bino kadi torobeng la bino batu ba ya ba expliquer biso basuki wapi bazo samba. Ministère public et Alubina Kaba Moïse Chibundi, ce sont des aventuriers. Les hommes de Dieu devant les païens sont devenus des aventuriers. Wapi Valère. Wapi Valère. Valère, il y a bon moto à Moutou. Valère, il y a Nzambe, Otozo Sambe. Mais si on peut le discours, il y a président, le mec a reçu ma consultation. C'est bako lukabiso église de réveil. Bako lukabino pour mon pesa nini parce que bino moko poto ezali. Bozo boma mboka mais comment le président de la République a consulté bino pour boloba nini? Parce que j'ai suivi na opposant na politicien moko kolobakeno a confession religieuse bazwa makambo a charge. Confession religieuse bazwa makambo a charge ndeni bino na bino bozo swana bozo fingala batuna nzambe boke ko samba. Siko mboka bokata makambo na ndenge nini papa oze. Bakomo yemba na parke mbo asimbwa. Congo ezokende wapi? Mama Oseya. Soki église biso na biso tokomo kende tina niveau oyo tozokende wapi? Pourquoi pas kovanda autour ya table boye boluki bo se concerter boye babo dégager mabe bo bongisa malamu pona avancement ya œuvre ya Nzambe mais au sala matin église et Kabouane. Est-ce que ça m'a là? Voilà flash na qui pona ko pesa biso yangwana. Église et ses réalités. Les choses ne marchent pas. Nzamba saka na désordre te. Bande bien tout bon na boti na verset biblique yoko.
oyo apôtre moi que ndo funda apôtre moi pas magistrat bazo samba bolukela ngango pardon papa osé l'homme sage lukela un verset biblique a botindela ngai papa rifena papa na mama mami meza église eza wapi obi mukwana na matibis mwana mwabi pasteur leka na okota tata mwazi asuka ba pasteur lokuta ba ventilier pasteur ani muyibi okoloba nini parce que déjà bokomi na tokomi na niveau parquet na vandika sui lokwa baba parce que kombo ngo ekomi soni na kati ya Kinshasa na kati ya Congo tozo wela nini ya so Bible dit que c'est vrai un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Maintenant ce n'est plus l'église, c'est la chair qui agit. Maintenant ce n'est plus l'esprit qui agit, mais c'est la chair qui agit. Pourquoi beaucoup de niveau au fond de pas payer ba sambi sabino? Pourquoi beaucoup de niveau wana? Nous ne savons quoi faire dans ces pays. Awa président beti meeting ya zana besoin akuta na ba leader nyos akokuta na bino question mark. Angel Mokakona Moba Fideline Bananga, son excellence Jimmy Longangu, mon frère. Les presses Muntseki aba les presses pal bilocost. Guillaume Pinga na kati ya Soudaf. Tabou Pascal na kati ya Soudaf. Patie Yale mon fils na kati ya Soudaf. L'église est sous la poste malokata. Tu vas suivre parce qu'on aura les invités. Prochainement on aura les invités za flash na opesa. Tu vas comment ceux qui kosamba yango esuki wapi. Comme ça, toko koba na makambu toko kosala. Mais oncle Florent ni Toumang ni Tungolo, Alain Koy, Janine Kazadi, Miché, mon prophète na France, Mami Longomo, Jean Bedide, Montana Claude Kassongo, mon ami d'enfance. Jipe mwene data aux États-Unis. Et kosuka ndenge nini procès à Sony et les autres. Que Dieu vous bénisse. Bobo santé bolu que dans un verset biblique où ils ont accepté son place apôtre moko funda ki apôtre moko devant les païens. Maman Océa merci. Papa Osé merci. D'Acosta mon directeur. Merci. Papa Kadiba, la gloire de l'Éternel. Merci. Nzambe apambola bino. Benga biso na numéro kolekana. Plus samboka na biso. 243 09 98 74 29 07. Ozwa penza ngamoko Didier Lompinga sango mokonzi. Que Dieu vous bénisse. Na kombo na Yesu. Bye yo.